Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Les Abakouk, venons, on va parler de même Cécile Abissalo, Yemoko Bekam Nabango, la maman Yabatoué Belé, et puis birthday à toi, Cécile Abissalo. En tout cas, merci na Moussala, na travail des tutons, Oyo Sali, na vie na Omobimba, Pokoma, Lelo Oyo za Cécile Abissalo. Cécile Abissalo a icône na théâtre. Cécile Abissalo a ba fille Oyo, ba relever des filles. Na place oyo bana mibali bakokai kozala batombola mito mais tomoni le contraire. Cécile Abissalo aywana tomboli mutu na théâtre malgré l'humiliation, malgré kofinga, malgré ba moment ya ba vache maigre, lelo Cécile Abissalo aza oyo aza lelo nalingaka sa façon de yorobeta kara. Donc Cécile Abissalo aza petite sœur Afali, kaki paka kokolo. Mode ya mythe, mode mythe, mode silencieux, mode avion. Alors, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Cécile Abissalo. Je me suis dit pourquoi pas parler d'elle. Audio nazo chez la bino son, il y a Imanche Bozomona, il y a Irène Marciandoki. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Koko Matine à niveau yo laké la muninga mabeboé. Vous à la calme ayez vos apaisements. Les Abakouk. Vous s'installer. Soro melara moi jus. Zo moi jus na yo. Soro melara yoga. Soro melara milk shake. Soro melara hot chocolate. Soro melara tea. Soro melara moi moro na yo. Moi jus. En tout cas installe-toi. On doit parler. Ok? Nathalie, niveau qui côté dans le théâtre, surtout miso batuto sa musala. Pourquoi vous avez monté ma bêtine à niveau là qui sa moto non qui douleur. Franchement non tu la bino audio et vos apaisements, vos à la calme les Abakouk, vous likez massivement vidéo. C'est pas seulement les Abakouk, tout le monde. Si vous likez vidéo, on désope sa biso makasi ya la bino musala. Vous êtes gentil, s'il vous plaît. Soyez gentils, vous êtes gentils. Tiens, like, au repère de l'euro T. Bon, que l'on a quantité. Au repère de téléphone T. Au repère de l'euro monté. Tiens, like, au petit commentaire, à bien. L'anda émission Tina Souka. Attends, l'anda Tina Souka. Tika like l'anda quelques minutes. Merci pour lundi. Merci pour Boyo Kanga. Alors, ceux qui ont s'abonné dans Tessa Lango Sikoyo, et puis ça biso makasi ngou la force de travailler. On m'appelle Bibiche Mbombo, la tantine international, tata mwasi abana, mama leki abana, mama kuluta abana, dans la tantine internationale. Merci beaucoup, je vous aime bien. Cécile Abissalo, Toyebi Azali, une actrice, Azala vraiment déterminée, Namusala ou Azosala, Lelo Oyo, Cécile Abissalo, Aza Oyo, Aza Lelo, Tozo Tanga est parmi les meilleurs. Il y a Mboka Nabiso Congo, Soro Boy Ofandi, parce que Cécile Abissalo a l'accès de quoi il est capable. De quoi elle est capable plutôt bon comprendre l'article beau tenir rigueur il est important comprendre maramanga dans l'obus. Merci beaucoup et j'espère que vous avez compris. Si la Abissalo Azali actrice moro sur la scène tu sens que Azali Azali ça va scène donc n'engé na rejouer faut la chaud il faut motiver ka bateau sentir que non si la Abissalo Azawa na scène. Alors coup de chapeau à toi maman et puis birthday une fois de plus na Happy birthday na oyo na journée kitoko ozambe a offrir yo. Donc ça journée moko oyo ça la bilan ya nena yo ya depuis ton enfance et lelo et nini et simbi et ni simbité et ni okobakisa na une année de plus ozambe a bakiselio so kinzamba bakisi une année de plus cela veut dire qu'il a de projets de meilleurs il a de projets de bons projets nzambe nanga papa. Bon comprendre bon comprendre l'article qui bon comprendre même français makasi bon corriger mais il a de bons projets et pour ta vie en tout cas maman enjoy your day
Donc toyebike ba ne ozoya liboso orosa la sous marambu yamine ne plus que ozo ça là déjà parce que le film compliqué déjà et zawana tozo talent to savrer la façon dont ozo jouer Mikilis en tout cas tozo sepilanango. Alors sans plus tarder je vous mets cette vidéo, vous allez suivre et puis nous allons revenir pour commenter comme on a toujours l'habitude de le faire. Donc suivez d'abord cette vidéo jusqu'à la fin. Autant non je ne sais pas on a bien ça qui moté mamabe non bien on ça analyse to ezara rando I don't know. Alors suivons. Et c'est après si belle vie des ans. Non pesa si la des ans. Ngana na quelques mois na pesa si la. Moi si la mko ke no bota on a complication. Pour la âge wana ozaki na ba 20 ans ba 25 ans olongoli bazemi so ko zuka zemi boneti ni yandi pa oke kolongola. Ozuka zemi bosila neti ni yandi pa oke olongola. Ozuka zemi be comme donc veut dire que okoma lo kwa pédiatre. Sila, na euro vie Sylvain. Na euro nde yo moni penzako, oke ne kozwa, osomba makidi ya tata moko boye. C'est-à-dire, vous avez une capacité ya kozwa zemi, na nenga magoda. Vous avez une capacité, vous êtes incapable. Na matango mona ni te, so ko to kozwa cette vérité. Vous avez une capacité ya kozwa zemi. Parce que on a un mukolo si là on a 51 52 ba âge na bino bando kata moi déjà na kutu boye qui sasa te bolongo qui sasa te oyo moni pe datango pe nyamo ezo ke ne na kosuka ne yo moni ke no oya kozwa osomba makidi ya tata moko bongo complication yebi okoboko la mwana même na poto okoboko la mwana malamu ya kebo yo botali peka Kebo yo bota mongole po bana modèle na ba bimaka bongo. Yo uzwa complication na kati ya sali wana. Soki belivia za lipa. Lipa ya tongo ya ese de Luanda. Sorry. Soki belivia za lipa ya tongo ya ese de Luanda na mida. Diamungu soki diamungu kombo na ye. Diamungu keneno ko répondre nani o kombo nene fi oyo Jaël Show. Ngasko na récupérer amono yela bino malembe. Mobalo yo ba o boti sa yo mida mwana. Pire vie ya Jaël Show. Siko na récupérer ma solo ango. Ndongo keno sumba na meto ambanda. Ndongo keno boto la libala na ndako abato. J'espère que tout lundi en tout cas Nabino, mes abonnés, en tout cas merci infiniment pour bolanda ngati na suka bolanda to solo la nanu likambo. Non qui passe na motema, je me suis dit non trop c'est trop, assez c'est assez. Mais ezanini yango, ezanini yango na communauté. Je sais que image je ne sais pas exactement, mais on a défilé dans l'image où je me suis dit non le anniversaire assis là na ozapete faut vraiment tout sur le sujet où na lobi boy biso bato to sala musala oyo na ye barate ceux qui to ye bare loko nini o to sala musala oyo mutu il faut yeba o ya zali ayeba objectif ye loko ya zo sala ngana comprendre raté. Oui, na musala oba parvenu basé belé. Lelo internet et comment nango soki kaka oyebi oloba ozuika caméra na o che obandi ko loba ozana posa te autour na moto conseil non o sali vidéo na yo o publier mokile monio soki ezalaka le roi ba série à la télévision wana que non avant o les can émission il faut étudier on appelle ça comment vidéo na yo baye biso okoleka to kolekate vidéo non et les canaux directeur à programme il faut mes canaux pour checker que non est-ce que tu as la possibilité à koloba devant les gens parce que ndeto zo lo baboy bato belé balandaka biso bato ba mayele bato ba na mbongo bato pe baza plus oyo pe baza baza babi koloba pe koleka biso balandaka biso
Alors, tout ça, tout ça, la peau n'a sentimenté. Surtout dans le bateau, tout ça, n'a pas moussala mort. Il faut ça la différence, kozara l'aura batonyon sauté. Pourquoi koko matine niveau aux amoté mamabe ya kolake la mutu? Oyo asali eloroti. Peut-être pour bo monanate, bo kutanate, bo solo larate. Pour kaka batu mo boye bazofinga mutu oyo lingaka. Yo poko matine niveau ya kofinga muninga. Pourquoi? Pourquoi? Si on a pour ça la vérité, dis la vérité, arrête-toi là. Que comme tu as niveau confinga, en tout cas, n'imite, est-ce que confinga wana? Herbo finga, ils ont rapport à regagner ma vue. La malédiction qui n'a pas de fait, la malédiction qui n'a pas, on appelle ça comment? La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Au col là que la moutou, mais ceux qui moutou sont coupables étaient. Malédiction on a ezane fêté au salé lo morote bato beli ba yebarate ezape na mutu mususu asali o mabe o lakele pe zuete bino bomo na raté mutu musu asali mutu mabe mais malgré ba lakele mabe ezu na ngo yete mutu on a zo continuer vie bien est-ce que bomo na ngote alors qu'est-ce qui se passe ko koma tina niveau o lakela muninga mabe ke soko ke na salle d'accouchement au kokufa pourquoi ya na ngai ndeko na nga mwasi Yaya, pourquoi? Ponani, pourquoi olinga belle vie? Pourquoi ba misusu wana ba finga ka belle vie? Yo olinga ka belle vie, yangwana de il faut ya okomati na niveau. Mais bozo exagérer. Bozo exagérer. Boye ba ke bino pe bo abasi. Soki si la wana to belle vie. Baza ba ndeko na bino ba leki na bino. Boko sa ba émission de bo sala wana te. Boko sala be mission sur nde bo sala wanate. Qu'est-ce qui vous dit que si la na belle va solo rater? Ceux qui va solo na bon na coulisse. Oya bandegeni. Ou qu'est-ce qui vous dit que un jour ba ko solo la rati? Oko matine niveau la ke la mutu babe o sali on pe na vidéo etikali pona nini ki motema mabe boye. Belle vie ngo apesa rabino nini? Belle vie apesa kani pourquoi nini pour faut finga belle vie pour ozwa ba vie batala kayo donc o sala donga musala ya ko finga mutu ya ko emilie mutu eza maso oyeke batu mususu na mokilo ya akota nega life le bonnement akota nega raboye donc na kibusenzi kaka donc ozwi no kaka ton o bando ko finga o finga no ga mutu mo bo asalo eloko te bokutana te eloko te oh oui ça arrive parfois eza mutu musu bokutana na binote. Mais au monieka na TV boy, au monte me indio. Au monieka na nzela boy, au siliki, au kimabe, asalo elorote, et ça ranango. Mais ce qu'on bateau basala bon, basana sorcellerie inconscient. Basana sorcellerie inconscient. Moutumo boy, asalo elorote, bo soana te, bo solo la kutute. Mais au mona keka bo, oyina linga ke kutute. O linga ngate na sali o ninga na yemi yo. Yondo mutoko kufana capabilité na yo. Quand on a une mission na rabo na ye na oloba na rabo na fingi mutute lorote yo ye langa na ba commenter o linganga te so za na sorcellerie wana kindoki o eliaka batu na butu muto asali eloko te ka yo moko mote meyendi dans le vide pourquoi yongo bandoki nyonso oyo bakanga na bomona erto bandokola bango yo babwaka mi na ba réseaux sociaux franchement Moutou Moussou vraiment que moi si kitoko moi si mukolo azo réfléchir bien mais ce sont de sorcières et des sorciers bakanga bango ba yoko soboa comme bois comme na réseaux sociaux et ça m'a bé makasi et ça m'a bé si la wana azapena bandeko salaka le roi si la tombe parce que nga nazana toujours au milieu malinga nazana na pesa position na te bango nyoso baza ba actrice na biso si la futa ngate belle vie futa ngate belle vie ba qualité belle vie azanango si la zanango ti ba qualité si la zanango belle vie azanango ti donc eza bon mutna mutu ça unique na genre na ibo comparer ba tout oya leki mutna mutu leki na ndenge na ye si la zo jouer si tu es abakuku zalaka abakuku limite toi ya kokumisa mutu na yo bon mi kumisa na ba œuvre que non oya sali bo eleki oya sali bo eleki oh yekuta non mutu zamba sala na ndenge na époque na ye lelo tout le monde a insulté fait rigoler
akokokate, musicien local, patati patata. Les lots fait rigole à bêta stade de martyr. Bisonien sotomona. Là où tu bêta double Adidas Arena, awa, nanya ndimaki. Musicien moro local. Nanya ndimaki qui est à combien international? À combien international plutôt? Qui pourrait croire? Qui pourrait croire? Personne. Personne. Mais t'as là les lots. Si la zo évolué dans ndenge na ye, belle vie asa ko évoluer dans ndenge na ye. Il faut que tu encourager bango. Tu encourager bango. Na musala o ba sala. Si la azo longola soni ya ba comédienne, ya basi o ya théâtre o bazala kika lelo abimina producteur o, lobe abimina producteur o, pour pas passer ka rôle, mais lelo bango nyonso ça la belle vie ça la sila. Bango nyonso ba komi na possibilité ya ko produire bato. Eza compagnie munene. Combien ba gagnak? Combien minoko bato bazoliesa? Baza ba boss, ba futa bato. Yo muto ozo ya ko finga asi la belle vie. OK, c'est bon. À la fin du mois, combien de personnes au futara? To par semaine de basa ba tournage ba pesa bato enveloppe. Ba boss. Quand même il faut qu'on respecte bato. Muto asalo le côté. Oh makolo poussière. Makolo poussière. Asa pourquoi qu'on dégage qui monte mama bebo bande konangai? Pourquoi? Oh makolo soso. Ah, si ko er yo finge makolo soso ne changer. Parce que si la ndenga zawana, yango ya so ba finge oh makolo soso. Merci pour na sila. Ala tapé ka ba mini na ba roba mi pousser na makolo soso ne wana. So ko bolembi ko finga makolo soso. Oh makolo poussière, tikala ka makolo bongo poussière. Si ko er yo zo finga mutu makolo soso, tu n'as pas de défaut. Est-ce que pour nous sala musala, il faut ka ko finga batu mususu? Je sais que batu bele ba koya na ba commentaire pour m'insulter. Nga adonke, nga to finga nga ko tunde, po yondo chenga ka o finga nga. Peut-être nga na yebi na nga yote. Yo finga nga parce que yondo changa ka. Zwata ya olobela nga. Poza mo musala na nga. Po to olobani. Po yo ta tout le temps zaka. Si la saliboye, belle vie saliboye. Oliambo na komba sila. Oliambo na komba belle vie. Soko linga belle vie te. Ne parle pas d'elle. Soit soko linga sila te olobela ke pourquoi? C'est que on bénéficie na simana ye. On bénéficie na kombo na ye. Olinga belle vie te, olinga sila te, mais au tongo pour émission belle vie, sila. Si on ose bénéficier na simana ye, y peut-être ozoate tenter à lobela yo ko bénéficier na simana yo. Allez, sur ko salango, il faut ça on ndenga bien. Tati na niveau boko ko lakela muninga mabe soko ke salle d'accouchement au kokufa. Tout ça pourquoi? Bande konanga basi. Est-ce que bino pe bozana bande kwa basi te? Bozana ba lekite ata ba cousine ya famille élargie. Est-ce que ce qui leki na yo ndeko na yo propre mutu moko azoko finga ya azo lakele bo est-ce que oko sepela po asali yo nini? Ezaka pona ba polémique ya théâtre o bato kuna bazo finga pourquoi? En plus nga na comprendre ba mama mi bimba bo kan letoza. Yo ko banoka mukalo sa rabe émission lo belaka mutu moko. Yango mnati lokola lelaki parce que maman boto dans le blanc na YouTube. Yango nati lokola lelaki. J'ai niqué ma carrière pour Fally Ipupa okanga maka na mutu nyonso. Zala polyvalente soko za mwa mobali. Bo pesa oui oko loba no mutu eza nango mabete. Oko za no na tendance no moi je suis à Bakouk na lobela nanga kasi la bisalo. Eza lisumuté. Moi, je suis famille Libota dans l'Obelaka Bellevue. Ce n'est pas un péché. Et ça m'a bêté. Mais ce qu'on commatit na niveau ya kofinga mutu. Kofinga mutu bakati na ye. Koko c'est la mutu makama. Abima na boye. Asala na boye. Oh, nazana ba vidéo. Poto kaka nazana ba audio, nazana ba vidéo. Tout le monde a fait ba vidéo en ngote. Pourquoi bande konanga basi? Toza basi. To robota pe bana. Soube so to sa boza chana bana. Est-ce que yo kolinga mona oyo bosi na libumu mutu moko alale la kaite tongo pourquoi aloba kamba bena ye? Qui peut accepter ça? Ata yo moko ndongo zolanda ngai. Nani yango akonzima ke mutu moko tongo pourquoi aloba kamba be pona yo osala eloko te ma nzamba a juste. Nzambe aza juste. Na salo eloko te.
tongo poko zaka na kombo nanga lobaka nzambo to sambelaka lobaka nzambo to sambelaka aza Dieu injuste mais soki nzambo to sambelaka aza juste nzambo okatalika oko lobela no belle vie sala critique eza mabete critique eza nango na monde oyo oko critiquer te belle vie asaki bien te alobaki bien te ajouaka bien te bona mais c'est limité wana o te sila azala boy c'est limité oko dans la vie privée oko matine niveau rolakela siko er yo lakeli wana e sali nini bat ba moni ke yo lakelaka bat ba moni ke yo fingaka bato nyonso bazotala yo na ba belle famille na yo baotala yo ke yo sali vidéo moko o lakela mutu mabe o finga mutu moko je ne sais pas yo banani bazaka pembeni na bino yango po au moins identité à mutu yo mona mutu azosala il faut tala qui est derrière lui surtout biso basi mutu azoleka na émission aosala ba vidéo ya kofinga aosala ba vidéo moko ya mabe wana eza ko désorienter bato mais faut tala qui est derrière lui otala genre ya mobali nini aza pour un mobali un grand homme un monsieur qui réfléchit ce qui réellement à la narrative ba vidéo ya mwasi na ye ako permettre te mwasi na sa ba vidéo ba nonsense attends na ba réseaux sociaux o ba tiktokeuse ba tiktoker ma nyonso to sa na ba réseaux surtout biso basi ce que omoni muto sa ba nonsense il faut tala nanya ana simanaye asa na genre mobali mais omoni il faut détecter directement mobali ni nyaza naye sora femme selte il faut yeba ke mobali nini oye azana ye parce que mobali o réfléchissaka mobali avec un grand âge mobali o azana autorité devant moi sinaye pour mobali musu na ba réseaux sociaux ba perda ba autorité hein abi déjà que moi sinanga gagnera autant a gagnera mbongo moi c'est comme supérieur moi c'est azana lourd donc mobali il n'a rien à dire devant sa femme ana lourd a olobatin pour bi que non moi si mutalier sanga peut-être moi c'est sunganga na mbongo na ba réseaux sociaux donc moi c'est comme likolo il n'a pas un mot à dire ane loko akoki kolobate pas mobali na ye yango no moni yango zo mona ba retour nyonso oyo tala na mutongo o comprend que nota ata genre mobali pour ce qui mobile ma responsable un homme qui réfléchit moi sinon ça ba nonsense arrête ça s'il te plaît maman ne fais pas ça s'il te plaît au moins maman image au moins moi si azo bin azo ningisa si ba réseaux sociaux on a ba semé qui te on a belle famille te yozo lo baba nonsense wana est-ce que tu n'as pas la famille à ta belle famille to tu mo panzi famille na yo ba oncle ba tata mwasi ba noko ba papa kulutu ba koko est-ce que ba za raté il y a d'autres gens ba gisement na ba réseaux sociaux on dirait ba za na famille te ba s'en foutara na bango na famille na bango oyo koya eya tout ça pour satisfaire le public yango zo mona ba bazo ke na libungi s'il vous plaît bande onanga to sala musala moko ngana mo sans tout na na mabe na ngana na ba préférence na ngai oh belle vie oh sila na zape na muto pe na linga makasi mais na ko dévoiler ngote mais bango nyonso po na ngai d'ailleurs bango nyonso baza baza actrice na biso basala musala na bango bien lelo basali honneur ya théâtre to bandoze to mona ba papa masumu basala biloko ba belle vie ba osana ba sila ba papa elombe ba bordeaux ba to minene mine ba ladie sauver ba fille de loin tonga to mona ba mibali nde ba telema ba sala makambo bana basi ba osala mais lelo oh ce sont eux on bazo relever défi ya théâtre ba commission au mur na YouTube ba pesi ba tout goût ya osala théâtre osala ba production na ba chaîne na YouTube faut encourager bango surtout ça on a ka to critiquer bango to critiquer bango ti wapi si comme biso pour tout ça la bon il faut qu'être critiquer yango moninga ma théâtre na vraiment ko s'en fout ko ça français té na ma théâtre na linga vraiment ko ça attaché vraiment le belaka théâtre non ce qui sujet ça de na yena lobeli mais s'il vous plaît bandeko s'il vous plaît
musala o bato musu basala ngo kaka ayebi nega koloba afongoli caméra abandi koloba mais faut yeba quand ozoloba devant la télévision nde na oloba boye naza influenceuse parce que na oloba longo moko est désorienté nazo influencer bato na elobel na ngai influenceuse ezate bato bazaka na TikTok de influenceuse non ata biso ka kande na lobaka boye nazo influencer parce que na lobare longo moko mutu mususu ako bénéficier nango eza mutu mususu pe na lobi eloko moko ya mabe et désorienté ye. Alors quand nazo loba faut na yeba moi j'informe nazo former nazo informer nazo divertir nazo éduquer nazo orienter mais biso so to wana ke non pona la kisabatu bon ça dépend pe ya concept ya mutwa eza mutu mususu ça la concept na ye concept na ye ezaka ka ko finga batu tout le monde nango na ba réseaux sociaux eza na mutu mususu ça concept kaka aitala ka ba via batu tout le monde nango na ba TikTok na ba YouTube donc ye kaka il faut so ba PC kaka via mutu ayi wana pona ko exposer mutu na mutu ayebi eloko ya koluka na réseaux sociaux naza wana te pona komisa batonga naza wana te mais juste ka remarque to yebake tous ces pays ici-bas oyo olingi basala yo te kosala pe muninga te lelo yo okoya emilie mutu ofinga mutu yebake un jour au futango tous ces pays ici-bas nzamba za miséricorde akolimbisa yo mais yebake au futango degré ou de force au futango nebikeza on dirait na entre Cameroun ou Côte d'Ivoire influenceur moko a kufa kazara en fait azara journaliste animateur et tout azara na ba rando na ba réseaux sociaux akana ba rando koki ko imaginer te bandeko rando ya kosakana te ya zaka problème kana bato mes amours je vous dis jour à kufaka bato bayate na matanga na ye bato bayate bato bazalaka kaka close na ye zaka bato a famille restreinte nde bazalaka bato moko na bato a quartier bayate parce que il était problématique avec tout le monde na réseaux sociaux kutu kolobate na quartier kolobate donc azara mutu mabe donc bato balelaka ezaka bato proche na ye tout le monde on a ba réseaux sociaux je sais pas si bolanda ki ba kit vide mutu mususu ata chez nous les Congolais ezala bato ba okufa bongo okufi barando na bato mutu moko asali eloko te yo oyaka kaka finga kaye oyebi kuta etada ba mutu ozo finga wana te oye kaka ngai na lobaka vérité omoni vérité oyo ebomisaka bato vérité oyo ekotisa bato ebele na libulu vérité oyo toute vérité n'est pas bonne à dire mundela lobango na raison toute vérité n'est pas bonne à dire yo ngala lobaka bosolo yo lobaka bosolo merci eza ma mususu okoloba na télévision te parce que to nde to lobaka boy na yebite banani obalandaka nga na yebite nga na sali vidéo peut-être nde na loba boy na mi mona nga moko soit na caméraman na bato toza na bo peut-être mais il y a quand bazotalanga je ne sais pas le millier de personnes bazotalanga banani pour nous tout le monde a 1000 views on a combien de personnes combien de 1000 views on a occupé na kati oh non ça là ba view naza ba abonné belé est-ce qu'il faut yeba que non il y a aussi des abonnés ba ça ba ndoki ba sorcier ba envoyer oh bazala pour ba servir ka mouvement yo sozo ça ba ba ngote hein tout ça il a sentiment tout ça ma harmonie sur la légèreté il y a des gens au ba s'abonner na chaîne na yo il y a des gens ba s'abonner ce sont des démons de poursuite à s'abonner kaka aluka ka erreur aluka mamunyo ka erreur moko be sili à s'enflammer mutu moko na ebité na tchake lo mo bo mutu moko ye oh yo ça ndeboye na se désabonner ah on s'est désabonné si on s'est désabonné pour an ote oh ce que le baki ce qui na se désabonné donc ce que zaki na poso fandate donc oya ki wana kaka tika oya mais bato oyanga bao balingaka ngai bao salaka wana ata na sali erreur ata na lobby soki ndenge nini
Bakuya ba obisanga te maman Bibiche, BBC, un BBC de Djobourg, BBC de South Africa, de l'Afrique du Sud. Te place on lobby ma bé. Tozo appel m'appelle mon sous. Bato mon sous pe ba ya ba benga biso pe. Allô maman, t'as la boye, on le barra bien mes coteaux, le bien te titre oh il faut ça la boye. Papa, titre. Pour ceux qui n'ont pas titre ma bé, ou bien la titre bien te bota la té. Biso moto na ba stratégie na biso sala et benga bino bo sala nini botala s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je suis pratiquement à la fin. Je sais que Boza Ebele, Bola Nangai, Nalingi Bino ya trop, Nalinga Rabino. J'espère que na se faire comprendre ceux qui n'ont le bimabé, Bolimbisa, ba ope ba sepene le bel Nangai, Bocha ba like, mais moi j'aime être vrai. Nalinga sentimenté, Nalinga tena sa les logo kaka pour m'okile mona, je n'aime pas, s'il vous plaît. Je n'aime pas. Alors, merci beaucoup à vous tous qui m'aimez. Moi, je vous aime, moi, je vous adore. Alors, on se retrouve next time avec un nouveau numéro. Partagez massivement la vidéo. Aimez et commentez. Bisous. Et... Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.